Merci na balandiba na EHP Media ya Papa Edo Amani, babi EHP Media ya mon boss Zide Makolo. Merci beaucoup. Awa tozali na hôpital ya cinquantenaire to yeko zwanzo to ya kondo papa na biso, papa na Bill Clinton par rapport ayodi ko kufa mingi lo bezalite mais toye to landa ndenge makambo to leka awa to yoko ta katikati na hôpital ya cinquantenaire. Merci beaucoup na bande konyos o ba Rolanda biso balobi na bosanité mon vieux Didier manager na Paris, Didier manager na bosanité Elena Tanda na Paris, motema ya die collègue na Paris. Merci Tolanda élément. Merci beaucoup. Merci beaucoup na balandiba na EHP Media ya Papa Edo Amani, babi EHP Media nde makambo babi actualité de toujours awa na moko akufeli biso par rapport animateur na biso Bill Clinton awa akufeli papa awa tozali na hôpital ya cinquantenaire tozana mwana mboka babi molobe hôpital du cinquantenaire excusez-moi awa tozana mwana mboka Piroger boni. Oui, très bien mon frère, par la grâce de Dieu. Voyage les gars qui ndenge nini. Dieu m'a fait grâce à voyager dans l'Occident. Il y a aucun mot comme Mindele. En tout cas, je remercie mon Dieu pour cette faveur. Donc, en tout cas, que son nom soit loué. Il est très bien vraiment. Merci beaucoup. Autant que qui sango ya moko ya binu bozalaki na ina wenge maison mais akufelaki papa. Et c'est là qui comment. Et ça là nga passe makasi quand ndena okaki passe la brigade akufela pe papa. Donc moni passe ya kokufela, il faut kufela po yeba passe. Passe ya kokufela. Il faut que la peau oye baka passe en haut. Parce que moi aussi. Na kufela non seulement moi ça kufela papa. Papa n'a pas pas kufa ça fait 18 ans en haut. Donc na yebi passe ya kufela papa. Ya un moment na mona ki ndeko to za ki na sika moko na wenge yepe ekwelelié na ka passe mingi. Et surtout que papa na yeba ki na Barumbu. Donc c'est notre papa de Barumbu. Merci beaucoup, notre papa na Barumbu. Mais tout le monde, moko ka ezali kaka yo moko par rapport na bandeko misu abima bandeko ba ferré, ba wata tout le monde ka moko molobeli ya maison mère. Et loko ni esengi o esengi contact ni bozaka na ngona Bill. On esengi yo ya bango ba kini ba contact malamu tena Bill Clinton. Non, on a habité mais pour ce qui me concerne tous a toujours qu'à bon terme na Bill Clinton depuis Kala. Bill Clinton c'est celui qui m'a dédicacé libanga mne dans laquelle elle est. Piroger na la zamba playe. Donc c'est un frère. Tous a tout le temps tout kutana na bangwa suma, tout kutana na bisike belé. En tout cas, tous a ambiance sa famille. Tous a bien. Il y a un moni. Lorsqu'il y a Monique a coupé le papa, je me suis dit non, c'est mon devoir d'aller consoler mon frère, d'aller consoler celui qui est tous ensemble, voilà. Merci beaucoup, Toroming, Toroming, il était papi Roger. Tout le papa Baotango, c'est quand il n'a pas de connaissances, on a télévisé, c'est Baota, Baotango. Rappel roi yot, rappel na yekara. Non, on a habité ce qui est à la wapi. Rappel non, non, pour notre programme, il y a mort, il y a un aïe. Dans les restes, tout le monde aura un programme. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, tout le monde a toujours une interview.
base ya moto na monde ezalaka parent donc ndenge parent na biso akufi ezalaki impérativement tozala biso nyonso yango wana mona sikopena. Alors moi message par rapport à artiste européen comme on dit que maître ya munene na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo ko accompagner Bill Clinton oza artiste ya munene ya mboka na biso. Yango na lobi message eza kaka ke non tokoka kokonsole ndeko na biso biso mpe tozalaka na makasi ya kozala na ye partout na bacimetière ti tokokunda papa akende na ndenge ya bien parce que papa asali déjà. Merci, merci, merci. Dans toutes circonstances, parce que parole de Dieu est remercions-les dans toutes circonstances, favorables ou non. Amen. C'est pour cela que nous allons vous donner pour dire un petit mot de prière. La vie de toute cette famille dans ta main sainte. Et nous te remercions parce que tu vas nous guider des mains de maître, que la route soit aplanie, que toute force du mal soit décantée, et que l'ordre et la biensuite de tous les hommes de la presse qui sont venus nous assister, et toi-même tu vas venir au centuple. Nous te remercions pour cet événement et que nous te laissons la suite de tous ces événements dans ta main sainte, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, nous prenons 2 minutes de méditation. Après, est-ce que chauffeur, chauffeur Azad est là. Après, nous allons quitter les lieux. On nous a déjà servi. Nous sommes bateau, il y a une émotion qui est Bapola. Ok? Bapola, Bapola, Bapola. Voilà l'exhortation de ce matin ou de ce soir. Nous sois au courage. Nous pouvons une place, 3 places pour Tika Banidate. Et voilà ce qu'on peut dire dans les visites. Ok. Le chauffeur a communiqué la place. La séance est...
ezali nde komona bato baedo lelo lokola ezwi bango ezwi mpe biso eza suite ya barelation ya bien oyo toza na yango. Voilà, mapimba sangwali wango ntango ozalaki wapi to ekutaki wapi kogéraki yango? Bo tozalaki kaka na ndako Bill nde abengaki mwasi na ye mpo akutaki tozalaki na mwasi na ye na ndako nde abengi mwasi na ye ke papa akufi bo esali biso pasi te po ezaka nzela ya biso nyonso. Merci maman. Ok. Oh papa. Yo, mbata moko suba. Pambola yo, c'est bon. Merci beaucoup na bande konyo soya EHP Media bo uti ko landa matanga ndenge ya papa e uti ko leka ndenge bakei koke nango bakei ko esika bakei ko tsaya yango na commune ya Kitambo balua kisali quelque part wana na commune ya Kitambo esika ndenge bakei tando to papa mais tomoni ata artiste mon côté même animateur même musicien ba o bazaki bango na wenge meto uti kaka komona moto moko molobeli Piroger alobi azali mutu na ye ya kala babana na ye kala mais to yebite na butu bakoya otolobi bakoya mingi kolobezali te tola na kaka to legi mbala sima à suivre.